tango yango ebele mindeko toko exterminer race tout ya bato mabe oyo baboni ba Congolais. Pays riche, les peuples sont pauvres. Pays riche, bato bakolia te bitelo bizali te gratuité civile yebisa ki biloni na kotika ko ba gratuité te. Félix yo panze na mbanzi gratuité la mayo yo. Que vous avez tous le même combat. Vous avez tous le même combat à mener. Élire des vrais chefs d'État, des chefs d'État qui travaillent pour vous et non des chefs d'État qui travaillent pour l'Occident, qui ne l'a que pour son ventre et pour les intérêts de l'Occident. Côté à moi na Mendele, yo côté à moi na histoire. Oh ba colonisaye, moi na yeba ngo pasala nini? Te histoire ya Lumumba. Oh ya ki pona ko libérer. Te ya bana histoire ya Bakoya Nzezalando. Ba yeba parti politique la bango ya bakasavu boy bundete tumba. Yo bomaki Rossi, yo bomi Kalala, yo bomaki Katangala, o bomaki Chebeya, o violé la Est, o bomi na Congo Central na banjela Sida. Yo ko bomadi so na fleuve ko kata mitu, o kotisi na ndako la machine. Yo ko zwa biloko la Congolais, o komisi yango ya yo bolengi bato kasi bolonga tinzambe te ngongebele. Congolais telema Congolais moto na pongila mukato bundela mboka to telema tokende kobenga na barwande yo Congolais moto na pongila mukato bundela mboka to telema tokende kobenga na Kagame yo Congolais moto na pongila mukato bundela mboka to telema tokende tobenga na bokipa ezui matondo na bino banso bato bazuli bakuya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko oyo totya bongo na océan du Congo bisiko tozalaka bakongomani bisiko totombolaka mongongo bisiko tobimisaka bokasi bwa biso bonso mpona kobundela ekolo wa biso bisika oyo tolelaka bisika oyo tolobaka totikaka esika te bisika oyo toali bakongomani tokotelema mpona kobimisa na polele maemanso bazali kosalama na se mpona bobomi bakongolais ezui ezali bongo ndenge tolobaka litono oyo totyaka na nzete po ete ebengama i lolenge bobengaka matondo ekomela bino bafidèle abonné ya Océan du Congo bon continuer ko s'abonner massivement bokozalaka des sites toyebi ete tumba ezali makasi bandeko na mosala oyo toali kosala badongolo miso leta moyini leta assassin bato na mitema likundu bato oyo bali na bondoki iloka ya uta libumu ya bamama na bango bato oyo mpe basombi kosomba na nzela ya mindele bakobundisa Océan du Congo na molobeli yango Océan de la presse congolaise poete tozwa motango te kasi tolobi elonga ezali pamba te nzambe azali bongo na kati la biso elonga epesameli biso pamba te nzambe azali kotelema kokata likambo la biso la bosolo po azali mokati makambo ya sembo yango moni tozali kobeta ngonga ebelemi yo Congolais longwala kolala Congolais longwala bolema telema tobundele kolo tobengala bokipa telema tokende kobundisa Kagame telema tobundisa Félix telema tobundisa bato inso ya mabe oyo bazali koboma ekolo bwa biso yango wana ezui eye bandeko balandi matondo pe ekomela bino bato bolaikaka bemission bino bato bali kopartage yango bino bato bozali kotya basuggestion bajame bacommentaire na bino tika ete nzambe yalola azongisela bino ya bokama bino pe oyo bozali kotya mabolongo mikolo nyonso londo mpona molobeli wa bino bandeko esengeli londo ezala makasi ya solo misoleko ya yali moko eloko pe kolongisa biso pamba te ezali bongo pe motambwisi malamu kasi mabondeli eleki malamu po ete yango ezali fungola oyo kokwayisa mirai ya satana bobondelaka pe mpona molobeli wa bino
pe na tina ya chaîne na bino ya libération pe basali inso océan du Congo bomondelaka na tina na bango pamba te etumba ezali makasi bisoko makasi te kolo papa na biso obundela biso tolonga zali ya molimo solo ya makasi te masi ya kolo nanga papa bundelanga na onga na bengaka yo yawe bundelanga na longa oh papa bundelanga na longa yonde nzambe ya Kongo yo bundelanga na longa masi ya nzambe na nguya yo bundelanga na longa tumezali makasi ngai ko makasi te yonde nzambe nanga oh bundelanga na kolo ya Kongo bundelanga na longa nzambe oseya di Kongo lo bundelanga na longa molongisi biso yo bundelanga na longa masi ya nzambe na nguya yo bundelanga na longa nzambe wanda abundela bakongomani pe abundela basali inso ya océan du Congo abundela libotalanga abundela badekolanga mibali pe ya basi pe basila bango pe bana abundela pe bino bonso ba oyo bosalaka mosala makasi elongola ngai kopartage kotala émission kokomante mafingu makambo mayike tika nzambe wana amona bino na bisika nyonso ezweli bino na lolenge nyonso bino bozali kokanisa po lekolo wa bino kasi abongola mitema na bino ezali mabanga apesa misuni poete boyoka totelema bandeko na likambo liteli Kongo yango toloba tozwela no mondele poso mondele poso moinde utande wapio yoka siko mondele makambo ya koyebisa la bino ebongo tozonga Jésus kabuya l'homme puissant. Parce qu'il est temps maintenant que tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Ça va faire 60 ans que ça dure. Vous avez eu un seul vrai président. Il s'appelle Modibo Keïta. Les Français, Modibo Keïta était le seul chef d'État qui s'intéressait à son peuple, qui s'est battu pour son peuple, qui a voulu créer une monnaie africaine. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné avec l'aide de la France. Tous ces chefs d'État qui ont suivi, ce sont des mercenaires de la France. Il est temps maintenant de vous en débarrasser. Il est temps qu'il y ait des vraies élections. N'attendez pas des délais réguliers comme il se passe maintenant. Créez vous-même. Débarrassez-vous de IBK. Et aussi, soyez unis. Il faut que les Maliens, quand les Ivoiriens se battent, soyez avec les Ivoiriens. Quand les Camerounais se battent, soyez avec les Camerounais. Idem pour le Sénégal, idem pour le Gabon, idem pour toute l'Afrique francophone, parce que vous avez tous le même combat. Vous avez tous le même combat à mener. Élire des vrais chefs d'État, des chefs d'État qui travaillent pour vous, et non des chefs d'État qui travaillent pour l'Occident, qui ne l'a que pour son ventre et pour les intérêts de l'Occident. Bandeko totelemi na likambo wana mondele atelemisi baindo alobi ngonga ebelemi baindo botelema bofungola miso bobenga na bato nyonso bakokonza bino na lolenge ya mabe boboya misala oyo mindele bakosalisa bino bafransa baamerika bato baike bakokonza bino ngonga ebelemi bandeko oyo alobi ala poso moindo po bino boyokaka nde mindele bokoba bakandi ekolo baba impérialiste bakangami na mindele bino mpe bwali baimpérialiste po bokangami na maloba ya mindele me mondele ye wana asangisi baindo akoevangelize molimo na nzambe mokoteli ye koya koyebisa yo kolanda poso na ngai te kasi na akoyebisa yo bengana bayibanso bakonyoko yo ndeko ola mondele ayesi ko kopesa o malako lokola yo boyaka koyoka ndeko na yo olobi te ye ali moto na maseke ali jabulu kasi mondele ye wana moto pembe moto nzambe aye koyebisa na yo tala litani okosala ye wana ayebisi yo sikoyo ntango ye alobi lokola boyoki bopartage yango nga mpe nazwi nazongiseli bino nini boyokosala makasi na bapartage
mais na koyoka bwandirsi mitema ezaisi se kosala mosala lango race oyo ekozala extermine mpo Nzambe apesa bofuluki ya bato ya sika basala mosala masuwa na Noa bato bakoyoka te mvula ekobeta ndeko ekuke kokanga mokokota wapyo ekuke kangamie nakota lola ekuke akanganyo nakota wapyo ekuke na mboka ya Kongo ebokoluka kanganyo bokozala wapyo kangamyo kota Kongo ekuke pesa yango na Nzambe haleluya ngona mikumba ya Kongo na pesi yango na Yesu haleluya ngona mitumba na biso na pesi yango na Nzambe haleluya ngona nakota lola ekuke bokokota na lola te paradiso ya RDC tango ebelemi bandeko tango ebelemi to munde tumba losako na basoda ya mpiko oyo tozelaki ngonga ebelemi ngonga ngilele ngonga ngilele ngonga ngilele ngonga yangoyo oyo tolukaki yangoyo basoda ya mpiko bayei biso mpe tobunda mpo na Kongo tabenga na Felix yangoyo kada moko kende lelo esengo ya motema po boyeye Nzambe mokeli akokisi basoda ya mpiko banyati Kongo mbabundeli ya sole tokutani tika topanza sango nelonga oyo elonga ya Kongo emonani esengo ezali bandeko ngongangilele nani alobaki ke Kongo ekosikolama te nani alobaki ke Kagame akoumela la RDC ndeko tala ngonga yo mobomi ya Kongo moyini ya Kongo moteki ya Kongo talaka ngonga ngonga ebelemi bokolela bejo balamuki balobi ngonga ebelemi bino oyo bokokunda Kongo ekokunda bino. Rendre à César ce qui est à César. Donc rendre bino monnaie à pièce la bino. Boka seki mamo se aka moti boma. Boka seki mamo se amalobo alobaka lokota katala ngonga ngilele. Donc sala bino ona bomona tendeko bomilengele. Bomi bongisa. Biso to bandaki komilengele tolobi Nzamba yebi akotala atindi pe elubela ekomi. Olinga te okanga obaluka na sima otombola mabele ndeko kombo na yo kokende boko umela na mabele ya Kongo te boko nyoko bato boko bomo bato boko sala mabe boko tongo boko liya pe boko filme boko bwakela biso bino na mesa na nido bato misala na mampa na tio ezangi boko zwa bakongomani ko utilize bango bandako boko tonga bandeko toko buka yango biso twali bilema te na koloba ete bozwa po ezali ya bino ndeko botika ko assassiner mboka la bino que votre oui soit oui que votre non soit non ce qu'on ajoute vient du malin ngana lobi na lingaka mobali wana te na boy na ngaye pe mobali wana ye na mbongo na ye na lia po aza congolais na lobaki aza moyibi mbongo ande ya Kongo ngana lete o moyibi mbongo ya mobali wana tango kolia akosaka ekokanga yo Kabila c'est un assassin Kabila momi bato Kabila mo critiquer ye Kabila moto mabe po lobi soki Kabila pesi ba Kongomani mbongo ba Kongomani bali andenge Kabila akosaka na mbongo wala bilo boyoni bisika Kabila kolala na mbongo wana koloka ngolo bi motoroso la kokutala la ye azwa mbongo soki bokima ka mbongo batu mabe ya bandeko na bilo baba ndoki pole bolia ka kote bolo beza mbongo famille soki ba pesi bilo bi te ya sala misala mabe soka lembongo ne bolia ka te pa ko boma bilo bongo ya bato ba koloka Congo nation etelengani boy bilo bobi mbongo la bongo bolia procédure ya mabe
ya mibi ya bato alokuta. La fin de toutes choses est arrivée. Bokoyoka lo seba o oya koyeba komitika te na ngongo ndeko elubela eye na koyebisa bino nezu yezu po naza pepe naza moto nzambe naza nzambe bandeko nzambe bimisi ya makila lokola nga babolole lokola nga toyena bango to bebisa toumeli na konganga toumeli na kotalela bino chilomba tokoli bino boyebo saka ba sexy tap boyebo tonga bandako ndenge na koloba boy kabula l'homme puissant la jude ka ba kolekse bandako bango ba kotonga bo filmela kabiso bo bwakela kabiso babola biso tomelaka makio bino boko vanda boko lia bandako wana bato bakovanda yango te po eza mbongo ya makila toko pikula toko tumba toko bebisa toko ya na forme tu mai tokotinda moto tokochia etumba emela ndena sima mokili soki ekawuki tokotonga po toana misolo toali na nyonso yango na beti mbela nezu ezu lokola kongomani Kagame kosepela te ozwa aéroport à Goma ndeko nanga ya benata moke. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Mais sachez-le qu'il a peu de temps. Na yeko yebiso Kagame, il a peu de temps. Bon sakani na Congo tango bolai. Yo envia ki ne Mobutu. Obi le kola Mobutu aki le roi du Zaïre. Abandai ko kota la bamboka batu. Akoloba, aki akute na maoche chume. Mobutu atelemi devant Mindele. Akonganga. Alobi mboka na ngeza pays ya tiers monde te. Eza pays en voie de développement. Bolobi tikato bomaye, bo pesi bankombo. Mena simanaye, bolobi to sasa Congo. Poete Mobutu abandai ko tchadi non pema. Bokokai kokota la mboka le bongote ya sola zalaki pio na bino na bandai komona lolenge mususu lelo ndenge na koloba boy bayi politique a Congo mon pepe mususu ye bomi tala manaliso malamo soko zali moteki ya Congo ngonga yango se repentir basi banyati mabele pe tozala bango awulu ala likoyela yo koyeba te tokopimbisa na moi na ntongo la butu moto ebi ngonga te. La fin de toutes choses, ngonge ko beta lelo na eko yebisa biloke to sito kutani. Ba oyo baza destiné pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Lobi to kokaki nombre ezangaki. Biso to kokanaki. Peto kutanaki, peto sololi. Peto zali ko beta mbela. Na bwaki molongo mwasembe mobomi ya Kongo ngonga yango yo po ekokanga ekolanda ekotala te onga na monaki onga na yokaki onga na simbaki onga na salaki oh seya yekobelela ndeko soko monaki loba soko sinyaki loba soko otalaki na réunion bakoteka Congo yo zali ndeko nanga molongo mwasembe yango na ekobeta poto okobwaka yango biso tosi tokomi tokotala te tozala besoin ya grand nombre te peu de nombre nzambe nanga asasalaki élection ayebisi Gédéon okokende na bato bayike te po soko okela bango bakoyeba valeur nanga nzambe te tala nzambe asasalaki élection na ye ntango na akoya nzambe asalaki élection bana na ye basi bakomi bana na bilaka ba oyo bazalaki destiné nzambe alobi ba oyo nyonso bayaki liboso nanga bamiyibi bayibaki nini me ngai yo na ye enfin ke bana bazwa bomoi molimo na nzambe yango ekiti bangola mpe bayei ndeko yambo ya biso tosala tio yambo ya biso po biso tokoya tokosasa tokotala te tala likolo mona cheval blanc ye wana telemi me moto amati likolo nango alati bilamba ya moindo yeyo ayekobelela tina na ye kufa apocalypse yango eyekosalama la République démocratique du Congo moto na matoi mangongi yokanga yo seya na akoyebisa yo na telemi liboso na yo koloba na yo apocalypse tala cheval blanc ye wana telemi
kasi moto abatili koona ngalati bilamba ya moindo nini asimbi na maboko liwa mopanga ya koboma biso toyeli po ete tosala revanche bato babomaki tokoboma bango bato oyo baviolaki tokoviole bango bato oyo bachubaki basasaki bakataki mitu makambo nyonso bango basalaki tokofuta bango monnaie ya pièce na bango bolinga te Dieu de la vengeance Dieu le guerrier yewana aye na cheval ya pembe alati bilamba ya moindo ndeko esengo ingela na motema na yo yo umelaki tango molai pona koluka elonga ya mboka na yo esengo ezala kati na yo oyo opesaki bana na bilaka mai ya solo esengo eumela na ndako na yo po lingo omona nkembo okota na bokute na nkolola yo ndeko nanga ngonga ebelemi politicien traître ndeko nanga okoumbela te se monke sikoyo metango yango ebelemi ndeko tokoextréminer race tout ya bato mabe oyo babomi bacongolais pays riche les peuples sont pauvres pays riche bato bakolia te bitelo bizali te gratuité civile ebisaki bilo nini nakotikaka koloba gratuité te Félix yo epanzi na mbanzi gratuité na mayo wo gratuité eli te sikoyo baparent oyo basepelaki gratuité misala ezali te mpasi ekomi bana bango ala bavandi bakotanga te bongo moto ya boye biso toumisa yo na Congo te kosala baccord te ndeko Félix ngongano akokendekei ngonga na yo kopikwa mekoki Félix sala baccord lia sepela kasi nga nayebisi yo okomi na ntango boke po tosi tokoti okomi na ntango boke moto tozelaki oyo nzambe alobaki esengeli nombre wana bokoka tala 9 tokoki moto akotya ntemba komona po tokoki lobi towangaki nzambe alobi kende yebisala bango beta mbela moto na temba komona ndeko nanga tokoepargne moto te po eza makomi na nzambe moto akozala epargne te noko tata koko okozala epargne te na nkanda na nzambe okozala epargne te toleshaki mai lokola bambwa tosala exercice biso batindi biso na malete toboma biloko nyonso na malete toboma ye cela veut dire tokotika malete te tokozwa bozwi na bango te po tata na biso aleki biloko ebele ekolo Kongo yali na biloko ebele yo mopaya oyo eza na Kongo okota na lolenge ya mabe ngonga yango oyo bima po okobima te mai ekomela yo moto ekotumba yo bima oyaka na mombongo okoma koteka bato okoma koboma bato yo oyaki na système ngonga yango oyo nga naza politicienne te me naye koyebisa yo po ete ngonga ekoki bana na bilaka basi bakoki bana oyo baza destine mpona kovenge makila ya bakongomani yo bomaki Rossi yo bomi Kalala yo bomaki Kapangala obomaki Chebeya oviole na este obomi na Congo central banzela aksida yo koboma biso na bafleve okokata mitu okotisi na ndako na machine yo kozwa biloko ya Congolais okomisi yango ya yo bolongi bato kasi bolongaki nzambe te ngonge belemi peuple congolais landa signe du temps oboyaka o ocholaka o elubela o choo po ezali maloba na nkolo mpe ekosakompli mpe ngonge ebelemi congolais zala prudent yoka malamu milengeli yo congolais traître esika nyonso ozali otya liboto na yo na pamela race na yo tu ekozala extrémine biso tokobikisa te po toye na message ya koépargne te soko koyoka mibongisa mibulisa napesaka bino Psaume 51 bomonaka lokwa liseki ngonge ebelemi nayebisaki bino bokeba 2021 si Dieu n'est pas contre tokosisa yango na lolenge mosusu nani ayebaki ngonga na nzambe nani ayebaki juife ekozala ndele yo kointerkalenga mokokanga mopepe te totala basambo ya lokuta Pasteur Mogisho
Baraka, tu as le droit à remettre 756 et 715 dollars ya moi la moi seul pauvre la fille d'Israël a zote katomate. Soko zongi cité yo l'église na yo. Boza parmi bato boko tumba na moto zongi sambongo motapesa ko frère na motema na ye. Bon mona moi so ade denete apesa la volonté. Mokeli ya l'hôpital moto apesi ya koleka yo la pesi l'orgueil te. Moto ya na mbongo na ye. Ozo yo kisi, ozaka magicien, pasteur Moïbi, bakangwa na Brazzaville, escroc. Yo ye ko escroquer pauvre moi si oyo 715 na ye. Ndeko soko zongi cité. Tango biso toko ya mama zo motema kimia toko sakaje bato la lokuta. Deni lese bobo ngamaka mukuna basali ya lokuta. Bino bokota la politique akopesa ba professeur lokuta la Kabila. Tango yango bo libéré ba mpate wala ba bima pa ko bunde ya Congo. Évangile les amoko la kati église abote ya moto révolution. Na kati ya kelasi révolution. Bonza la maté à côté ya bana te, pa maté wala ko servir bango te. École à côté ya révolution te ko tumba bala moto. Église à côté ya moto révolution te. Bote ya moto buka bikeko. Bote ya moto ko longoza la délivrer et sendeli mboka na ye et za la délivrer. Congo za l'occupation. Maté ya ni yosote ya bato. Allez dit amen akoloba men na nini. Nzamba kosele ele lenge dini. Tango mabele na yezo pese nkona te. Balobili pango li ya moto eza ko dépendre na mabele na ye. Tango mabele ya Congo bakanya mo l'occupation. Yo kosenga moto 10 000 francs dani. Akopesa onini tango nkone ko bimate teya ya révolution loba na ye poyo li ya malamu o servi penzambe na boboto o pesa ye o ekoki o zala na nyesa safira te bunda etumba o bande kono ba eko bunda ete yo misolo potonga kase escroquerie ya boete to beti ndela na basakole lokuta batalisi misapio bozalaka kala bino bato la bandoki bato la miibi bankanga boyeko kosepa nzambe bana na nkolo bayei bana na nkolo bayei nani alobaki ke centenaire ya mvuluzi kimbango ekoleka boesa esala action ya asalaki réincarnation ngonga ebelemi na tout congolais milengele oyo eza tango ya kosakana te oyo eza tango nzambe asa telemi botala likolo mpe bokomona makambo nini ezo ya kosalama nzambe moko aye akata likambo bakongomani abunde tumba na baoyo aye yango nalobi na yo ndeko congolais na bitelo te ya révolution okote ya mwana mindele yo kote ya mwana histoire oyo bakoloniza ye mwana ye bayango pasala nini te ya histoire ya Lumumba oyo ayaki mpona kolibere ye te ya bana histoire ya bako ya Nzezalando bayeba parti politique na bango ya bakasavu bo ebundaki etumba te ya mwana bato bakonyoko ye système oyo ya occupation te ya bana bayeba kose révolutionnaire na kelasi na bitando eke bozali na likambo moko bokote ya bana tokotambola bitelo kotula bote ya kabangoni akokende na bantikité wana wapi akokende na bamoyenage wana wapi ezo servir na nini te ya mona révolution c'est le temps bana base révolutionner te ya bango révolution na bitelo yebisa bango Lumumba alobaki histoire ya Congo bokotonga yango bino moko yebisa bango Lumumba tikelaki biso force bapatriage balobaki tokele tobunda etumba ya Congo Félix azo faire partie la kati po enda bomi bino gratuité yango échec mission ya Rwandais ya kobebisa ebitelo po ete bana bazala babolole te ya bana bosolo bana base révolutionner côté ya bango ba histoire te biloko bya kala okotangisa bana Mandela akotangisa muyo moto moindo Mandela akoboma histoire ya Lumumba Mandela azoboma bolamu ya bato basali baindo po ete tolanda matambela bango te biso toyei enfin ke baindo batema na boindo baindo balanda makolo ya bancêtre na bango babundelaki bango bitumba te ya bango moto abotola Mandela mopanga kokololanga abotola Mandela mopanga tala lignée la biso ya baguerrière toye te ya bango lolenge nini bato baba sanko so babotola Mandela masuwa basanko so baelema ba omaki mombene mola poto te ya bango puissance te ya bango force te ya bango lolenge nini bankoko na biso ya bakongo batelemaki balobaki tosangana kintwadi po ete to repousser Mandela te ya histoire oyo bakoko na biso ya baluba batelema mpona kobotola bonkonde te ya bango
histoire à mboka teya bango bakoko na bango basaki nini révolutionner bango loba ekomi tango oyo esengeli bobunda misala ya bateolo bino na kati ya baeklezia boteya bato bosolo kasi tosukisi la video oyo ya Baraka Mugisho na yebisi yo mbongo wana soki ezongi te tala okomi moto ya yambo na liste ya nkolo po otumbama po na misala na oyo ya mabe JDK adorateur vidéo ya moi soya mama mbongo ekozonga merci na Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne merci na JDK adorateur mais s'appelle électrique merci na Mamour d'Angola na Mokiteno Florence ya Matondo Mido merci na Pape J directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi parabe miso babiso merci na Dino Losola outil que Dieu vous bénisse bon boulot merci na ba mama ya moto mojali mozima mite merci na bande konangai pour être ntango ekoki ngongango yango yo yango oh JKM na França mokonzi l'États-Unis d'Amérique moto abenga yo te yoko seya pongo ngebelemi mana na ngai na kunjana na nga moto abenga bino te boyokanga tango la kobenga bino mokonzi na ngai l'Angleterre moto abenga bino te plus 49 kilame jende talo take tumba ngonge komi to bunde tumba bijo batelemi bana na bilaka bangwala baye nzamba telemi na kata Kongo to ko esa Felix to ko esa banguna nzamba tele gonga yango ebele mi mwana Kongo telema simba mopanga kozela te plus 49 la chabienne tika kolo ya mboka abatela bino assalamu alaikum na ba musulmananga anita baba ifoku yo moto matondo ekomela yo mama jawa bon rétablissement teleme mama po ete kolela la nzamba yoki ngonga ekoki yako sasa yako punza yako babisa pe yako zongisa bosomi ya bakongomani moto ekokita ezikisa misala nyonso ya baloki ya République démocratique du Congo tango ebelemi bana Congo bali ya malamu basepela bafutama bazwa mokonzi ya solo oyo motema na bango elingi assalamu alaikum na bamizima nanga matondo ekomela bino bakoko ya Lumumba bana ya Lumumba bon telema gi Lumumba telema yo kozwa bon kondela yo telema kolala lisusu te ngonge belemi telema tango ekoki bana nzezalandu bo soutenir misala oyo na bakoko nzezalandu po ete tango ekoki moto la moto akofutama selo misala na ye tika bakolo mokili bapesa bino nguya pe makasi ya komona mama Pierrette joyeux anniversaire au feta kilobi tozalaki no elongo pasi alika po caméra to ana ngote ndo komona to telemi to tengu mimela ngolu ya mokeli tala biso to telemi bino banso bakongomani ingeta la bala mfuluzi tangu zifweni loba problème ozali nango mama. En tout cas, bonjour papa. Loba makasi. Bonjour papa. Awa ngai naza na pasi. Nakenda utaki obongisa de moto na nga ebungaki. Nakendaki epa pasteur nani Baraka Mugisho. Nakomi mpona kokota na église na ye fo kofuta mbongo. Nafutaki $10. Nakomi na église na ye telefone ekota te. Ezalaki na date nini penza? Ezalaki na le 27 ya 10e mois. 10e mois 2021. Donc mois passé. Po toza na novembre. Nakomi ayebisinga napia ye telefone na ngai. Nabimi libanda nazwi telefone. Nazwi telefone nabimi nakoti nango na biro na ye aye kozongisa nga lisusu libanda. Zonga mlimu wa nzambe ezolakisa nga ke oza na mbongo moko $735 nazwi mbongo wana na pesi kendo ya lobi na insistaki 3 fois apianga mbongo na nga azoboya nakomi okende baprotokole na ye na bato na ye bakomomena nsenga bazobundisa ngai nazosenga bato ya mawa bosengelanga mbongo na ngai epa pasteur Baraka Mugisho. Yo kendeki penza kosala nini kuna? Nakendaki. Ozaki na problème nini? Nazalaki na problème ke a prier pona ba moto na nga mibale ebungaki. Nakomi kuna ayebisinga ke napia ye mbongo naza nango pona prier pona ngai. Napesi ye mbongo. Nga nakanisiki akopriye azongiseli nga mbongo. Azolinga susu kozongisela nga mbongo te. Ekomi kendo ya lobi. Soki nakei ba protocole na ye babandi kobundisa ngai. Nga moko nakoki te. Nde nasengi bato ya mawa bosengela nga mbongo na nga epa pasteur Baraka Mugisho. Eza combien mbongo? Eza $735. Yo okendeki po a
sambela yo pona moto oyeba moto ezali wapi mais sikoyo mbongo azwi mbongo na ndenge nini okamati mbongo okabeli ye nakabeli ye mbongo te napesi ye mbongo te ye moko ayebisinga na kati ya biro na ye ke yaka na azomona na mbongo moko boye yaka to priye mpona mbongo wana ezalaki wapi na ntango wana ezalaki na kati ya saki na ngai na kote ya biro na ye $735. Ntango opesi ye sikoyo alobi na ngai kende oyo alobi ngai na insistaki 3 fois ere na insiste aboyi alobi ke yo kende nakokimisa eglize minene boye mpo na mbongo oyo yo kende kaka alobi okoya kozwa mbongo na yo ekomi soki nakei azobinisa-binisaka ngai soki nakei azobinisa ngai na baprotokole na ye na bato nyonso eglize na ye akomoloba soki azongiseli nga mbongo wana nanga napesaki ye mbongo wana lokola mbongo ya loyer ye azoluka mbongo ya loyer soki azongiseli nga mbongo wana ekozala ane moko mwana akufi nga ane moko mwana akufi ngai oza marie oza na mobali naza na mobali na ngai na bana 3 osalaka nini natekaka tomate yango oyo awa $735 ok est-ce que okendeki na polisi nakendaki la polisi te nayebisinga nakutana na basali ya nzambe nakutana na shefu ya bapaster nakeye pa dodo kamba tokutani te bayebisinga nakepa mukuna nakepe pa mukuna tokutani te bazolingaka tokutana na bango te ka baza na bapriere ere moko kokende baza te olobi bato ya eglize yango bazoloba nini mpona likambo oyo bazoloba ke mbongo napesaki lokola ofrande ebela mbongo bongo nazwaki na likelemba na kozwa yango wapi mpona napesa mbongo wana lokola ofrande